La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Mbote na bande konyo so bolanda biso. En tout cas, quand to lobara bonjour, bonsoir, yango mingi et dépenda kana ero kolanda biso. Dans ero kolanda Xile Botelwa TV ndo kozwa bonjour, tope okozwa bonsoir. To eli susu koloba likambu ya comédienne na biso Naomi Barcelone. Na si Naomi Barcelone aza comédienne moko o to yebi biso nyonso awepi. Toyebi likambo elekela kaye dernièrement makambo ya poto mamba mikanda mwana en tout cas einda ka série moko na internet kaka pona makambo ya mikanda ya mwana Naomi Barcelone mankaka ba mama poto ba makambo ezaka tellement ebele na réseaux sociaux affaire ya Naomi Barcelone. En tout cas le lobo kamwa bomoni toye lisusu na likambo ya Naomi Barcelone bomi tu na pona nini to soulever lisusu point wana ya koyana likambu ya Naomi Barcelone. Bandeko nanga eza ya koyinda, eza ya obeba. Nga lobara toujours biso moko parfois to milukela rape ba problème. Lelo to mona toza sus na vie ya kobomba te likambu boye ko sale maboye posa no ko bimisa na internet obomba te yango to yaka kulukela ba problème biso moko. Alors kotali na likambu e komelaka Naomi Barcelone liboso ezaka likambu ya mikanda ya mwana. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Donc ezaka toujours likambu ya mikanda ya mwana yango penza eindelaka Naomi Barcelone na mikolo eleki baba mapoto balobaki aumelaki tazwaki mukanda 10 ans ndenge ye mukwa milobaka asalaka mwa bavantar moko na bandenge na ye ekomaka mamba kofinga ba mama poto ezalaka penza makambu ebele. Yako kamwe ezali lelo Naomi Barcelone azwili bana na ye mikanda a poster na réseaux sociaux eboti ba problème ebele bato ebele bateye bato ebele bafingi ba oya kofinga bafingi dossier wana oyo elalaki nango dossier ya mukanda o bato babosanaka oyo elalaki nango na miniti o dossier wana elamuki lisusu. Alors yango bomoni toye kolobela bino toyeli bino penza pona kolobela likambu ya mukanda to pe pona kolobela cielo comportement ya comédienne oyo ezali bongo na kombo ya Naomi Barcelone. Alors on apesi mbote kandenge zaka na bato nyonso o bolingaka biso. Naloba toujours na ba abonné na ngai Xile Botelwa TV ba o bolingaka biso en tout cas nzamba lola apambola bino boza ebele o bosutenaka musala na biso ekende liboso nzambe apambola bino. Mes salutations na maman nanga Madeleine Akete de mon cœur na bosanité ba cœur na yango. Mes salutations na maman na biso princesse Allegri ya maman Yvonne maman nanga moko ya motema. Je vous aime beaucoup en tout cas. Mama Linda Bukulu ya balinda esiko zali nzamba lola pambola yo. Mama nanga Christella de Dios nzamba pambola yo. Marie-Jeanne Bolokwa mama nanga ya motema nzambe a pambola yo. Alors nzamba pambola mututu o azwaka tana ye ya ko partager ba analyse na biso en tout cas
Nzambe apambola yo. So ezali mbala na yo ya liboso koti na chaîne na biso karande na lobaka comme habitude. Si c'est la première fois que vous visitez Ursule Botelwa TV, alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez biso na Facebook, partagez na WhatsApp et puis partagez biso na Messenger. Na lobaka toujours ba j'aime na bino ezara bienvenue dans na lingara penza ba j'aime na bino. Donc tango koti na chaîne na biso, tango ezambala na yo ya liboso, tango s'abonner. Deuxième chose au kosala ezakaka aimer vidéo et puis troisième chose mema biso na mulongo ya partage au partager vidéo et ozala malamu mingi. Tokota na mozindo ya likambu kaka ne boyebi Ursule Botelwa TV alobaka toujours na ba preuve nga na lobaka na lobaka pamba te na yaka penza koloba pamba te il faut na lakisa bino ba preuve ya likambu nini oyo tozo lobela. En tout cas tozo kota directement na compte ya Naomi Barcelone totala eloko o tozo lobela totala eloko o tozo salela analyse na biso na journée ya lelo. Alors il faut tant au commis déjà maman na loba toujours tant oza déjà maman ya bana il faut kozala na discrétion na makambu mususu. Naomi Barcelone, bozela lukela bino Naomi Barcelone. Alors le longa na moni ndenge ba fingi Naomi Barcelone yemoko alingi abandela lisusu likambwango. Kande na lobi na yebite soki ezali ke Naomi Barcelone a moni ke te asa na ye base aya na ye na base na ye na likambu na ya mukanda to yebite. En tout cas likambwango yango yo video o bozo mona ozana matisa lumière. Naomi Barcelone a outi ko poster vidéo oyo bozo mona azo laksa ba passeport na ye ataki nzembo na ye azo laksa ba passeport oyo azui ya bana na ye. Alors a poster vidéo oyo one day ago donc a poster ki yango c'est-à-dire toloba lobby. A poster vidéo e batu ba komi ko commenter, batu ba komi ko loba, batu ba komi ko finga par rapport ya likambu oyo elekelaka Naomi Barcelone avant. Lelo tokoloba eza batu musu bakoloba gloire à Dieu azu mukanda batu bafinga kiye mais toyo pesa conseil to pe toyo sala analyse sur yango ba makambu mususu eza makambu ya kopostaka na réseaux sociaux ti et surtout likambu na ye ya mukanda e botaka polémique. Naomi Barcelone toyebi ke akendaka lisu Congo te abandaka tanga kendaka poto aumela kata betaka détour na Kinshasa. Alors après wana Naomi Barcelone abandaki suko kita Kinshasa te. Abandaki suko kita Kinshasa te, ataki penza croix abandaki suko kende Congo te. Selon ba information, selon ba mama poto balobi ke Naomi Barcelone ba botola kaye mukanda kaka ndenge zalaka po ba mama poto ebele bayaka balobaka yepe Naomi ayaka finga ka ba botola kaye mukanda ndenge makambo ndenge zalaka. En tout cas na oloba mukie na otela bino émission moko to sala kala ya Naomi Barcelone concernant ka mamba mukanda poto na otela bino na ko abolanda émission wana. Alors, likambo ekomi lelo Naomi Barcelone azu mukanda azaki muntute aya ko poster mukanda na réseaux sociaux pour ne pas ala musali susu bato balala ki ala musali susu makambu oyo eleka na ngokala. Tango zo bota bana, tango ba obenga o mama, il faut ozala na maturité, il faut ozala na discrétion surtout. Et loko e memeli o déjà trouble na vie. Et loko déjà salisi o makelele na vie. Et loko déjà batu ba fingi yo pona yango. Okoki jamais koya na internet oya kolakisa batu ke non bomoni bo finga kinga siko na zu mukanda alo Kinshasa na zoya na zu mukanda 20 ans na zubwe. Eza penza kitoko mingi te yonga na lobaka moni biso moko tolukelaka babitumba na bavi na biso moko toluka babitumba. Naomi Barcelone ndenga za na ba camarade na ye no ba comédien batonga e trop aza comédien moko onga na félicitaka par rapport ya makambu ebele. Naomi Barcelone abala kala na mobile na ye aska suki aska abakala na mobile na do babala na penza kala aza comédien moko na félicita ye mobala voyager atika ke na Kinshasa avanda aumela na Kinshasa avant mobile na ye azonga.
Barcelone a oumelaka na Kinshasa, a oumelaka penza avant mobile na zonga, mais avandaka toujours, azaki toujours wana pona kozela mobile na ye, aza mutu mo na félicitaka ye. Babiloko na ye asalaka mo ba délire na ye, alukaka na ye ba problème te, afingaka na ye batu penza te, à part mambo mukanda, oye bimaka ya ba mama poto, en tout cas Nomi Barcelone pa avandaka pe kimia te, ayaka pe koluba. Ayaka pe koluba yepe alubaka atikalaka vraiment kimiate. Alors à part makambouana tona makambo musute o toyo lobakete Naomi kuta kota barando malgré batunde balinga bakotisa ye rando ya sila na Belleville po ayaka opesa conseil car ndenge zalara. Mais ezana ba point mususu na vie na te yaka mingi ba comédien na biso ezana ba point mususu na vie faut zara na discrétion. Yaya batu balinga yo non te. L'entourage na bino ba comédie ezana batu musu ba sepelano musu ba sepelano te na vie auto zana ba entourage na biso na ba famille ezana mutu musu ayina oka pamba boy metango zu mukanda na yo batela yango surtout ozana bana ba comédien ebele ba yaka poto bakuta na Naomi Barcelone te tant bazonga ke koma kana to ya ki poto Naomi abwakisa biso Naomi asala be bomona makambu nyonso eleka Naomi Barcelone omona makamu nyonso eleka. Mimika bongona Naomi Barcelone na Kinshasa bazalaka ba pire, bazalaka boy. Mais après ko uta mimika bongona poto azonga Kisasa ba makambo bima ebele ke Naomi Barcelone alala risika bien te, avanda kisika bien te, kutu ndenge zawana, mimika bongo ya ki poto, Naomi akimi, ya boy bakutana na mimika bo, ba makambo bima tellement ebele. Soki tobito zwaka ya Princesse Ilustar, Princesse Ilunga. Tanga ya kozwa mobile na ye wana, soki Flavia, soki nanyongwana, tanga zwaka mobile na ye wana, o mobile bengisaka na poto, mobile akima kiso pendeni, makambo wana lekandeni. Toujours kombo ya Naomi Barcelone ezaka na kati. Batu bazongisaka toujours likambu ya mukanda. Batu bazongisaka yango. Alors babilo mususu, il faut kozwa conscient. Donc, il faut vraiment la discrétion. Likambi ya mukanda ya Naomi Barcelone liboso, bato bakenda ofunda ye na préfecture ayeba bangote. Ayeba bangote. Azana Kisasa deja baketi kele plainte na ndaku na ye. Azana Kisasa kuna baketi kele lettre ke bafundi ye. Atikala koyeba bato bafunda ete. Mais lelo tango zu mukanda ya bana. Surtout eloko lokwa ya bana. Yaya, à quoi bon yoya na ngona réseaux sociaux pour na olaksa X ke bomoni boloba na ngana zui mukanda. Bomoni il faut zakana discrétion na vie. Il faut zakana na molimo discernement. Il faut savoir comment ko sala ko discerner makambo. Likambo eleke yo déjà ya mabe surtout pour na mukanda ya bana. Batu bakenda même musika balobi ke non Naomi Barcelone na mwana na ye wana mwasi soki barta abimisi mwana na lokwa mutu mususu nda adopte mwana wana bazole mukanda lokwa za mwana ya papa na bango te batu balobe belé alors tangu mukanda ya mwana na yo ebimi nzamba sungi yo ndongo zolo bakeno mikanda ya bana no ebimi 20 ans ya kozwa 20 ans na poto ezali sekite. Tina moya lelo yana bato bele bana poto wana bana place olala te. Tina moya lelo yana bato bele bazaka na poto même poto yo za bana mikanda te. Ebele bato bele ba matana ba live wana ba yako tsaka makele na TikTok ane bele bazwa mikanda te. Mukanda na poto ea facile te. So nzamba sali yo ngolu ozu mukanda koya ko bilisa ngo na réseaux sociaux te. Koyo la kisango na réseaux sociaux te. Naomi Barcelone na ba passeport na ya poto, ala kisi na réseaux sociaux bomoni ba nanga bazu ba passeport, bomoni mikande bimi bazu ba 20 ans, ola kisi na réseaux sociaux tandis que oza na notion moko na mutu na yo. Liboso la kisaka mukanda ya mwana na yo ya mwasi. E créer la ka orando oyo. Pour rando o ekotaka na réseaux sociaux liboso ezaka po Naomi Barcelone alakisaka mukanda na ye ya mwana na ye ya mwasi barka. Tanga lakisaka mukanda ya mwana na ye esika makambu nyonso ebanda. Esika makelele botaka na réseaux sociaux. Esika batu bakenda kofunda ye kotala ke Naomi Barcelone na ucho ya Kisasa aucho ya poto kala mingi te mbala moko zu mukanda ndenge boka lobaki ya 10 ans.
esika bato belé bafunda kai bato bakota kai motema nandenga yaka suko finga ba mama poto et créer la kai li sous désordre moko boy metango zu mukanda zala silence vanda timia na ebité nde bato muso balobi na ba commentaire eza aluka buzz ayoka na kalisute alingi bato batayeka mais je pense pas qu'ils abusent. Je pense pas qu'ils abusent. Bozara bobombaka. Bola kisa ba vie na bino nyoso na réseaux sociaux te. Surtout tango ebi ke bato ba kombata yo déjà liboso. Kana faire mukanda wana ozaki kombati nango. Kaka faire moko ya mukanda wana bato ba bundisa kayo. Il ne faut jamais to bosa na kalikambo rapide, non. Tant que toza ba humain, toza kate que to bosa na kalikambo rapide, likambo mo ekomelio obosani, non mi Barcelone obosani. Obosani. Obosani yo za na poto bato bake funda yo obosani. Ba mama poto oyo fingaka, obosani nde bayaka otombokela yo. Obosani nde baloba ba olakisa yo. Obosani nde babanda baloba prouva ko babi ba prouver yo comme yo fingi bango ba olakisa yo. Obosani. Lelo ye na mukanda oplibie mukanda oza ko exposer bana no yo moko. Oza ko exposer bana na yo moko. TikTok bosala ngata place mo ya ba délire, mais eza la place mo yo yaka na ba vie na binote, ba vie réalité. Et on a battu msubo mona ba posta na ba TikTok wana ba bimisaka ba vie réelle na bangote ba bomba ba vie na bango ba bimisela bino kamo ba blo mobo ya ba bimisi kaka. Metala lelo Nomi Barcelone osali esali nga somo to na moni Nomi Barcelone publier mikanda na moni na ndenga zolo ba na mona ba commentaire elekeli nga mona lobi yango ba comédie yango to ba tumsu bozaka na ba conseiller te. Est-ce qu'avant publier bon mobile no conseiller ki yo te? Ou tu na ba problème. 9 mois passés, 8 mois passés, c'est qui 9 mois passés pour ça Natal 9 ou 8 mois passés ou une année passée si je me trompe pas. Ou tu na ba problème ya mukanda na poto. Outi na ba problème na bana na yo na mamba mukanda wana kuna obotiti. Wana kuna abotiti taki une année passée. Wana Barcelone na abotiti. Mamba mukanda sala eboye. Ba live na TikTok ekenda ezongi. Barcelone azaki na souci bas malgré banda ko ya koloba bato bakenda filmer ti et sika kenda kuna na préfecture. Bato bakenda o filmer kuna. Maintenant ka moi, ce qui lelo ka le même Nomi Barcelone oya susko la kisa. Kaka ba Kongola ngo ba finga kio. Kaka batango o bobeba na kaka batango o kurele kaka bien te. Pona mambo mukanda no ngano ka moi ce qui lelo oya lisusu ko la kisa biso mukanda na réseaux sociaux. Peut-être olingi ko renouveler dossier on débat lobi que non alingi ne ka renouveler dossier ngo alingi ka batu batia ka peut-être eza bongo. Peut-être eza bongo mais soki eza bongo te. Si réellement mukanda on a yo tient na réseaux sociaux za mikanda vrai o ba pesi bana no 20 ans. Yaya osali choix mabe. Tu as ko prouver mututé na réseaux sociaux. Tu as que réseaux sociaux pour te prouver mututé. Via bana no batela yango. Vi na yo moko batela yango. Ngalo bango surtout mingi na ba comédien. Boluka te bana bino ba mene ba vie o bino bomena. Po te bi ke ba comédien bele ba mena ba vie mo kitoko te. Boya ka te ko lakisa biso nyoso na réseaux sociaux. Lelo mambadi na ya obota. Na yo lobela ngo na émission na tia mi balé na lobela mambadi na bongo na ba lakisa bébé mo wana. Na yo lobela ngo vrai ou faux eza mwana dina na tote. Bozaka na molimo wa kubomba. Surtout si déjà moto moko epelela yo na réseaux sociaux. Mikolo wana de Barcelone azala bien te Barcelone akata ba séjour na Kinshasa. Akata ba séjour na Kinshasa po zonga poto. Ba séjour na esilarate.
akata ki pena ba séjour poison a poto. Pourquoi? Parce que plainte moko ba déposer là qui ekune ba der kozela ba to bele ba na mikanda te yo kasi ba to ba sepela na yo kasi ba to ba sepela no ba o ba ya liboso ba boaka mikanda ti lelo ba zwa ngote ba ozana esengo na ote ma chérie bozana esengo na ote bobombaka ba vie na bino bobombaka bana na bino yo ndo za star bana no ba star te. Lelo osala 20 ba pesinga mukanda 20 ya yata yo moko po batu bakena ngo wapi po batu basala nango nini boyaka kofinga yo soza poso kende Kongo to Dubai bosala ngo na secret. OK ka batu basutuki ka bo nde biso to voyager lokwa ba politicien te batu basutuki ka bo voyager sili mais yo eko tia mukanda pour comment répondre batu ba commentaire Dubai kala tena zo kende boye na zo mukanda na oyebi bato balingi yo to na ba o balingi yo te na entourage na bino wana kaya ba comédien oyebi nani alingi yo to nani alingi yo te yo moko oyebi nde ba comédien batonga ko koza na vie stable te na poto ba comédien batonga ko Barcelona sata na mutuka te na poto batonga kayo alors so oza ko évoluer na part na yo oza ko évoluer évolution na yo ko linga te bato nyonso ba yeba ke évolution na yo kolinga te bato nyonso bayeba ka sombi bo akomi bo akebo ya jimukanda sali bo non pour ebi que parmi bino et na bato ebele o balinga yo te. En tout cas merci beaucoup na bandeko bolandaka biso merci beaucoup to yaki ka kolobela likambo Naomi Barcelone to sepe na biso na ngote isali pasi yango bomoni to ye penza kolobela Naomi Barcelone kimia eleki nyonso 12 eleki nyonso maturité eleki nyonso esprit à discernement ezara bien na bomoi ya muto. Alors protéger bana na yo, protéger yo moko, protéger libala na yo car ba comédien belé ba olukata libala ngo bazo zwate. Merci beaucoup, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Si c'est la première fois que vous visitez chaîne Nabiso, en tout cas, vous s'abonnez, vous commentez, vous likez, partagez sur na Facebook, partagez na WhatsApp et puis partagez na Messenger. So nzamba arzongite tokutani na bino. À la prochaine occasion. Bisous, bye. Vous aimez vidéo s'il vous plaît. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.